Bonjour les belles dames, joyeux Noël, j'espère que ma programme à Noël, les autres les bien, les autres qui bien, donc voilà, le retour dans la cuisine ma belle, la cuisine donc pour ça qu'on lia ma koso, ça fait longtemps qu'on a lia ma koso, et dans ma koso on a bimisa qu'on a pourquoi bimisa toujours bleu qu'on a pourquoi, pour qu'on a lamba na moi et là la mise makoso nanga la mise makoso na matembele na tia matembele likola makoso et regardez-moi sendenge makoso baby na couleur ya matembele donc ma ya matembele tango longwe malili et comme senga makoso mwindo comme ça ma belle na libumu makoso pe ekendeka kokoma la couleur mwana matembele parce que to sa matembele ko kalinga avec makoso na éviter pourquoi makoso ba koma comme ça ils sont annoying ngomona ki ba koma comme ça na éviter pourquoi ba anyway ba les belles là on va bien nettoyer donc on nettoyer ma koso na biso bika ke ma koso za kamina ba poil et tout il faut vraiment nettoyer et nga na kosa na ko boa ke lango citron pour que na sokolango vraiment bien pour nga na ma koso tina mikuwa nga na vandela ka vraiment mikuwa ma koso donc za ka vraiment sûr que na nettoyer ngo na maya moto na nettoyer ngo na maya malili pour que na za la sûr que mikuwa na nga nettoyer mais et misulu na nga et nettoyer mais wana nazo kata parce ba koma ki ba vert wana so ba bleu n'était pourquoi ba koma bona makoso soin annoying ba anyway ma belle na luka ba place ba comité mais makoso nyoso de kana oyo ba koma bongo ba nzungu nazo sala zali nzungu na biso ya shi ba les belles la première fois que na sala nzungu ono tu ba détail on a ces vidéo donc voilà là na nettoyer makoso nanga comme bomoni wana et après na koya ko sala o ezali nde ai nanga na sala o za ai na sala o ezali litungula rouge et na pe na o ezali tangawizi donc pour wiki makoso eza makasi il faut makoso na biso elemba mais to tokisa makoso na biso kaka na maite non donc eloko onga na ko tokisela makoso yango nde oyo na lakisi bino po na sikoyo OK donc voilà bon ndi makoso na ngeteli mais n'était pourquoi vert wana ezalaki why vert non ba vert pourquoi pour n'était pourquoi bleu wana ezalaki nga wana mais ma belle, t'inquiète. Solo tokisi yango elongo ete tokobwaka. On va bien plus en chance. Na me ko tokisi yango peut-être na bleu wana peut-être pour na ko kata pour son nango te, ça qui tellement makasi. Ebda me ko tokisi yango a pour son même que longo te na bwaka ngo, mais na pesa yango chance ba. Anyway, comme bobi que ça viande, wana na ça la viande na ngai na litungulu na ngai ya rouge. Nga linga mingi ko ça la viande na litungulu la rouge. Donc litungulu rouge ça la vraiment kitoko. So ko na cuisine te comme d'habitude ma belle, ko na cuisine ko za la décider. Donc voilà, comme wana nazo râper ou ezali ail na zaki na 3 mbuma na ngai ya ail ya fraîche. Donc za makoso donc fraîche vraiment faut ko na tangawizi na ngai fraîche na litungulu na ngai rouge. Donc ça pe ko boma pe no mbama na solo makoso, oui que solo makoso za la vraiment makasi donc voilà. Anyway, on a tout bloc on a la comme vidéo et zo like ça. Après wana mabe na koya kocha des faits de reye nanga après na koya kocha pe ozali marinade donc marinade nanga na cheza oyo ya crevette si je me trompe pas après na koya kobakisa oyo ezali black pepper eza vraiment important so zapena white pepper ko kocha menga sela ki nanga black pepper donc biloko oyo na chaki pe na kokinde kotokisela biloko nanga ngoyo après na ki kocha céleri nanga na katite na boaki céleri et na koya kocha pe jumbo ya aroma donc voilà parce que marinade ezala na moke donc peut ekotaka guna mungwa c'est ça que na chepe marinade na biso ya jumbo mais ba nyos o lingo sa bouillon nyos lingo sa na problème to ko sala na yo engai na ki ko bakisa o eza mungwa parce que za musuni za makoso fo mungwa ko tatina mikuwa donc voilà après na nzungu na nga ba ba ke nzungu egumisa biloko te misuni te pona ko lemba na bi ke to meka nga na bino today na réchaud donc voilà on a na nzungu na nga vraiment na mesure moko ya bien à like pesa kilo eza vraiment très bien donc voilà on a rotika
nzungu na nga sikoyo etoka makoso na biso etoka naye kopelisa oyo ezali bougie mpo obiki makoso ezalaka vraiment na solo avandisaka vraiment solo na ndako donc nami natokisa ye na bougie mpo esalaka fenêtre kofungwama bougie ezopela donc makoso mpe ezotoka ok donc voilà wana balibele wana ezotiki makoso na biso na moto e makoso na biso mpe ezotoka vraiment kitoko mpona nzungu oyo rien à dire ezolambisa vraiment bien donc soki ozwaki yango te na bamabele zwa yango okozala décide après quelques minutes naye kotala makoso na nga mpona tala so makoso na biso elembi e na tali makoso na nga namoni ke elembaki te donc voilà naningisi nzungu na nga namoni ke makoso na nga ezobela toujours kitoko naza sûr ke nzungu na nga ezozikisa biloko te donc ezobela vraiment bien donc voilà wana nameki mungwa namoni ke mungu ekoki te nabakisaki mungwa après nakangi parce que makoso ekota ya mungwa ere ezotoka donc nakangi yango encore nazongisongo encore na réchaud après wana nakesi ko na matembele na nga nabike non nasala siko matembele po ebikaki nga nakoka vraiment te kolia musuni sans légume pembeni nayebi te tiki na commentaire na se est ce kolia kaka musuni sans légume nga vraiment nakoka te fo légume ezala pembeni wana aza na matembele na nga matembele na nga nayebi te pourquoi matembele po tozalaka mwindu boye nayebi te te matembele bino na congélateur ekomi mwindu nzambe abatela biso kapa biloko toliaka nzambe ka abatela anyway afin ke nasala matembele na nga naponaki yango nalongoli banzete minene bamakasa minene naponaki moma fo kopona matembele fo pona e nasokola mingi matembele na lokoza matembele akokalinga nasokola yango mingi na mai ya moto wana nakozwa passoire natie passoire na nga mpo nazosokola na mai ya moto mpo mai ya moto longola sema basalite malade on sait jamais donc voilà là on nettoyer on a mai ya moto comme na lobby bien nettoyer zwata na yo et na kozwa comme mai na nga ya moto ya kettle na koboa ki na matembele na nga po matembele na kotokisa ngo teza matembele ya kokalinga d'accord après na tiki matembele na ngai et tanga mai là ce qu'on a ça ba légumes on aza nango po na kolambela matembele na nga ba légumes oyo na la kisibine on tokosela matembele na biso vraiment facile secret ya matembele ba les belles dames ezali nini tunanga tika commentaire na se secret matembele zaka ai ya fresh yango zaka secret matembele kikalungu nanga okombo bisa kikalungu Shein I love it this kikalungu is the best I love it mikoloka yango ndi na osalela ngo na otapeli nango na se ya video soko lingi osomba c'est vraiment bien matembele nanga na osala ngo na o ezali mafuta ya mbila na o mélanger na mafuta ya huile parce que na mona vraiment mafuta ya mbila poto zaka vraiment trop mbila te c'est ça que comme na baza toujours mafuta za traité c'est ça que na sala ngo mafuta o ezali mafuta ya huile ok de mafuta mbila mteza lebele ki ya huile donc voilà wana na ocha siko o ezali oignon na ngai na ocha oignon nasali oignon ya pembe ya rouge te parce que ça légume nasali oignon na ngai pembe mabe yoka chunga nde zobima chunga kono baba chunga nde chunga na tiki oignon ebeli apona yoko bakisa o ezali ndembi na ngai zaki congelé dans bon moment comme ça na tie ndembi na ngai pe na kotika yango ekalingama et se mélanger ndembi na matungulu na ngai après wana totomoni ki matungulu na ndembi que est mélangé très bien tika mo quelques minutes et se mélanger okoya kozwa siko o ezali matembele na o obwakaki mai nyonso oye nango na kati ya kikalungu na yo otie obandi kobalusa donc eloko to obandi osala awa eza nini secret nango eza nini ok po eza video tokataka mais secret matembele eza ntongo otiali comme ça matembele no ekalingami et se mélanger otie ai na yo on a checké dembuma ya aya fresh so poza na fresh to ko chepeka aya poussière c'est pas grave na checky aya na chepe na tanga wismuki ok donc après on comme bakisa kaka moi parce que au cas kama tembele boité après et sili non de loko ozono salo bakisa mai mukie obalusi mai ne kauki bakisa encore mai mukie obalusi mai kauki bakisa encore mai mukie tima tembele ko lemba na ba légumes no checké lembi et comme 1 + égale à combien na mariage ok donc voilà matembele na ndezo kende nazo balola ngo ezo balola vraiment kitoko non na bakisi mai te donc ezaka ki mafuta na ba légumes na check-in nde nazobalusa vraiment po matembele na nga esala kitoko après nakoya kobwakela yango mpe mbisi ya kokauka mabele okokolamba matembele oka bongo sans mbisi mais nga na préféraki nabwakela yango mbisi ya kokauka po esalaka mwa chunga esalaka bien on sait jamais lol donc voilà wana tokokontinue toujours na kobalusa matembele na biso après nakoya kozwa sikoyo cube manger na tiaki cube manger okocha bouillon nyonso oyo lingi eza na problème te menga na etiziaki 3
occupe manger comme bomoni wana et comme na lobi keza kaka kobalusa kotika matembele no to ke kovanda na salon so to kozukisa biloko na yo donc ozo ba bomoni matembele biso comme penza kolimba et comme kozwa forme kolimba et na kotia siko mai ozo tiaka mai mukie obalusi ti mai wana ocheke kauki obakisi encore mai mususu ti okomona ke matembele no kosala nini ekobele kokoma matembele ya kokalinga po matembele ya kokalinga batiaka yango mai ebele te lokola matembele ya sauce après nakoya kobakisa dembrema na ngai ya pilipili wi na fei na ngai kombo moni likasi na ngai solo na bakisi wana posala nka mwa goût donc matembele oyo na loso ma belle rataka te c'est vraiment bon donc voilà po wana na fini ki yango naye kozongela nzungu na ngai makoso po totala makoso na biso ndenge ekomi yoka chunga likam na chunga makoso na ngai elimbaki regardez moi ça donc voilà après wana naza matungulu na ngai rouge oyo na kosalela sauce na ngai pona sauce na biso ya makoso donc wana nosala siko matembele ifo kaka kodimine moto na mitu eza matembele ifo kotia ta moto na d tia moto na 2 parce que matembele siko ifo ebela malembe po malembe wana yango nde esalaka ke matembele siko ekomi vraiment pete ok kotia kaka teke biloko na moto ya makasi somoni ke biloko ekomi kobela dimine moto na ata na d ata na 3 après wana nde siko omona biloko ekomi kobela kitoko mabele wana na kati ya nzungu ya kikalungu na ngai natie pe oyo eza ndembi natie pe oyo eza tomate na biso ya linzanza kombo moni tokotika yango ekalingama ta matembele na ngai nde ebele regardez moi ça regardez moi cette matembele omonaka ke matembele oyo erate te omonake matembele oyo ma belle rien à dire donc waka bomoni ke nazoswap bakikalungu mpo bomonaka etu naye kozwa na kotia makoso na nga na nzungu oyo kombo moni c'est ça qui na biki na changer yango nzungu déjà pour tomate na ngai bela na nzungu oyo na kolambela makoso pour na lambela na nzungu ya rouge te donc voilà après quelques minutes encore natali encore sauce tomate na nga natala soki ebeli et tout il faut toujours cuisine na poto ozala kaka kotelema to wana choix te après wana namoni ke sauce na ngai ebeli nakozwa sikoyo oyo eza makoso na nga nakoya kotia yango na nzungu na nga oyo natielaki tomate parce que nzungu wana ya rouge eza moke mpona kolambela yango donc voilà c'est ça que nayaki kotia yango na nzungu na nga obomoniki comme ça botala vraiment nzungu eza vraiment sokli na kati ebelisi makoso kitoko rien à dire donc na bakibeta tout na Shein ma belle okozala desite Shein ezo aider biso na bandako na biso pozala kitoko makoso oyo natiaki avec ba couleur wana ya bleu namoni ke longo ete ma belle nakolia yango te na boraki yango oui na longolaki na nzungu na nga napesaki yango chance na biki natokisi yango peut-être kolongwa mais malheureusement elongo te donc namoni ke kolia yango bongo on sait jamais on mange pas comme ça donc nayaki kolongola yango et voilà natiki siko makoso na nga awa ebele eloko osala obakisi mo bakipe na yo obakisi mo babiloko no you know mwasa bakisaka kaka po yango nde esalaka gu na biloko ok biloko otokiselaki yango wana kaka te kobelisela biloko na yo il faut toujours koajoute mwa moke po sauce na yo ebakisa mwa gu après quelques minutes ma belle naye kotala nzungu na nga namoni ke nzungu na nga siko sava ezotoka vraiment tokos carré comme bomoni wana nakokita siko mwa moto na nga su ya mokie il faut kotia moto ya mokie nakokita moto ya mokie sikoyo comme bozomona nde ezobela wana mpona biloko na nga ebela kitoko après quelques minutes ma belle biloko na nga ebeli la ebelaki vraiment très bien mpona manzungu na biso makoso botandi makoso na biso ebimi donc chunga wapi ma belle rien à dire c'était vraiment bon avec semoule avec loso nga naleki oyo nga na loso mpo matembele kokalinga nga nalinga yango mingi na loso regardez moi cette matembele oh my goodness it was so yummy na loso non otu moi pour ma pilipili wana rien à dire c'était vraiment bon donc voilà recette na komi vraiment na suka j'espère que recette oyo ma belle ya makoso na matembele esepelisi bino somoki esepelisi yo kobosana te ko aimer kozala abonné ko partager kosala nga bien makasi sani na biso bozomona oyo ezali sani na biso ya Shein et ba fourchette na biso pe ba fourchette ya Shein kobosana te na Shein la rose na code promo oyo ezali Stéphanie la Rose 15 pona bino bata France pozana Stéphanie la Rose FR donc la souhaite plutôt bon appétit et ba joyeux Noël tinate et Kominatina. Bye.